pour koyebakali vrai catcher les cannes émission pour fungura ya catch secret ya catch tout ça nanga so une émission te autant catcher te nazanga moko te naza bongo na ba catcher mbutu lelo komona biso lufue meni boso to bandi koyamba bongo champion Malema bonjour champion local. Champion Malema biki to lukio na mwinda ya koluka to lukio vraiment to lukio ozowa ba sentir otambola to benga mais champion Malema lelo okwei na nzungu ya nous voulons savoir to ngaka to ba vérité awa champion Malema non santé ndenge nini to mweko bundaki mais to moni en pleine forme bien ba nini donc de santé obombi musuna kati to nini bon santé ça bien so moni ke na bundaki c'est santé ça kitoko malgré tout na ça qui accident bon biso na monde de sport un réseau de championnat na roki mais championnat de mais ça va combat mo pour la confirmation ya jeu francophonie les 5 gars na bunda na yeki na ba blessure ya ba accident na sala ki mais le col les 5 gars na bunda ya mo mona ki vraiment c'est pas ça qui public na nga ya moamba malgré tout na champion ya chango pour sentir na ngo ya ngone si même pas nanga mutako sabino te o magelo o lipasa o mazo do ngande champion na bango tata na bango nde na éviter champion Malema tout le bananu tout le baté likambo yo to kusuki sa mboité obetili solo moko lobi awa obi ezala mazo ezala magelo ezala nani mais magelo leki na plateau na biso awa magelo alobi ke il paraît to zo na masolo ya champion ya combat o ezali ba combat vedette oyo bauti osala pona ba confirmation ya ba ceinture pe ya ba titre to kolobela mais toujours na ceinture oyo fandi liboso na biso awa ceinture o ne bomona ngo awa to lo bate atabino moko magelo ayebisi biso boy abike ezalaka te ata mukolo moko te mutazana moamba abunda championnat na chango pe azu ceinture ya chango akenango atayo moko maître atayo moko vraiment bon. Quand on a fait expliquer, la population n'a pas comprendre. Oui, expliquer le diaspora, bango tout bazana poto baye barake. Au moins ni eba bengio champion, il faut démontrer qui champion na yo. Nga champion Malema, bandiko benga nga champion banda série à Lit, Zaïre, Congo, nous avons un titre belé, ça a catché. Na mona gote. Ça a catché ça Lit. Yango na web sa championnat ni Magelor wa mazo. Ngai club na nga catché za na chango. Catch Club, tout va bien, collège de catcheurs congolais. Et ça, c'est Banseki, fondateur, et ça, Koko Chando. Donc, Air Club, club où on a Zobunda, et ça, na Chango. Na Obunda championnat, et ça, il y a pas de temps. Na Obunda na Chango. Mais il fallait pas ça, Makasi, c'est que pas Makasi, c'était. Mais club n'a vino, des fois qu'il y a moins, pour na bamone, qui a pas non, na Zana Club, où on a Bundaga, na Chango, et ça, c'est Banseki. Catch Club, tout va bien, collège de catcheurs congolais. Donc, so, Kokite, il y a Kakuna Toru. Tu vois que ça on dit que na vitesse na ebité na lobani yango bana moamba bino bozina no sentir ya moamba na bozisu mudamina moamba botindike lisu na chango ake suko za su sentir ya chango magelo asiliki 5 janta siliki donc c'est qui mazo kuta ebisi biso beke no yo olobi ke oza champion ya chango mais obundaki na été mais zoka degré mazo oya ya liste quitté mais obundi na été ce que c'est ba bino pe mo fédération beaucoup mais ko tricher na bino bo pona bato yo betaka ko gagner bon na eloko na rolo ba population de bazala ki ba rolo ba parce que ezaki combat demi-finale kutana na mazo mais ya bundi akimaki na miso abatu de mazo akimana ba équipement akimana ba équipement bana chango bayebi bana masina bayebi mazo pena na équipement kimi akezo soki cercueil soki zo nini ba contacti na 10 ayate bon na monde akati soki dasi ba contacti na 10 ozo yate c'est ko poli na éviter de mazo akima mbangu bende ya kusakanate devant bourgmestre ya masina papa nanga vraiment mbote belé devant bourgmestre na bango poids mazo mazo devant moi sina yenda kuna bana coin na biso ya kusakanate écoute ma solo to tangi nante na oloba te na boy na ngai mwanda azandika ba maka kona lila ba mfuidi ebongo bino bose kanga bandeko je m'appelle Maboko ya Zambi
Maître Malema. Okimisi mazo. Mais mazo abike ye fasenga yo komba batu baluka ba bataringi batanini mo bobunene komba. Bon, on a félicité nani sergent Géré, soldat Mukuse en Chicago. Ce qui a mangé vraiment de arc-en-ciel, il y a un des salaires biso bar. Et les gars na mikili. Il y a un photo azana raou. Il y a un des et quand ba chaîne nyonso na Congo. La soro leki a été c'est que oyebanité. Ah bon, na rosenga pena sergent Géré, oza la contact pena na chaîne yo. Ocha komba wana, ocha mbongo lingo cha pona mazo na sila naye. Po akimara na déjà. Mais le cas là, il y a un souci à combat. Moi, je sais qu'il m'a dit, mais après, il y a affronter combat pour notre champion. Bah, on est dans la position, on est dans la position, on est dans la titre. Bah, on est faut pas y aller, konuka. Maître Jacques Malema, tout qui est devant Malema, molo, tout va bien. Tout ce qui est sous mouké ko baké, Maître Jacques Malema abimisi mwana na kati ya cercueil ya vide. Na éviter combat on va oluki la mission malembe ba otep soka parti wana suka côté obimisaki mwana na kati ya cercueil. Mais Maître Jacques Malema na remarqué lisusu oyo babengi vipère oyo bataki yo na ye combat vedette awa na bana combat oyo uti ko lekala matete yepe abimiseli biso ba tablette ngai na simbi mata belo kala ngala bla kisi te na banga la kisi et pas soit pesa kisi na zongi sango ba tablette ba téléphone ba ordinateur abisa na kata cercueil bino nyonso ba numéro asuka boya ka ba cercueil vime mata yo moko na ba komba o uti obunda bana matete bolimbisa mana hotel no komba oyo te oyo ya elefana Malema parce que bo deceva kingai champion local au bosenga nga bakoma mikonyo so bobakira ki biso masuba na terrain na baki bana matete basenga combattre baki bana commune mususu combat oya matete bana matete basenga nga ngote na ki desi na kotaka extrême ndenge na sabino yeno Malema obozo mona oyo champion Malema atombola ki kafumba ya mutu ya 300 kg na mutu boyi akitise gigi donc oyo bomo na pete boka toto mikyo na bité soki zaka soki ba defisaka bato ba nzoto na ba defi nzoto bato misusu na terrain muta 300 kg tombola ki akitise gi donc ezaki somo mais Maître Malema question ngezani tangu otombola ki elefa fait l'effet obisaki cercueil okotisa elefa kuna na kati super et vipère admisaki cercueil admisi ba tablette na ba ordinateur na kati Maître Malema na championnat oazo ki sentir oyo na stade obimisaki cercueil obimisi mwana na kata se otomboli cercueil biso to moyango vide mais na simo obimisi mwana comme son dirait yo na vipère makamna binezo kende ndenge moko ndibo bokota kala bo moko mais ba tebino komba na mopi obundite ne biso ki yondo kimaki to yondo sengi ba pardon to ezaki nini juste bon ngana ngoloba boy nga je sais que Malema na rapport talaka na ke bunana éléphant un abunana éléphant c'est que ba vipère ba bana mike ba mpuku parce que ba numéro ba cercueil yo mona omona bana ba bima na kati ba biloko même koko bar na biso edinga moto na ngenga senga même mayonnaise na suka na ba biloko bima soto zongi sima kombanga na bijou ki zanfo ete kana sali wana histoire wana na luka esprit kombana na royela bino na bimisa ba tablette na bimisa ba kabelo na kabelo de terre masoki $500 na yoba mote kuna na bimisa ba kabelo na bimisa ba ordinateur na bimisa ba réchaud à deux plaques na bimisa ba play ya bana ozo ba ndotera zéro na poso oza na play fozala mais ngana bimisa ngo le 25 décembre moko bojunga na bota marana latisa tous les phaseurs à Winzi obilamba on a zoloba bana matete bayebi ya mo patisa beledu o seka kabelo te patisa beledu seka kabelo ngezi eza babiloko o bien na sala yango donc o vipère asali on ezande tido mwana azoyekola donc nga ena bimisa ngo na matsa batu 5 4 6 likola ringi te ko ba sa pouvoir o moto ya bakisi ya lebo abakisi fibo abakisi le blanc abakisi o na do ba ye basangisi bakisi nyonso po abimisa biloko abimisa donc nga sina leka yango yanga moko na bimisa ba $100 likola ringi bukana nana yebo moto na matete ina na zo beta matete bayebi po o eza télévision eza radio te je sais que Malema car na salle wana na bimisa ba $100 ya ebele bato bazoka bato
porte ba blessure ça mawana ring na biga ke ring bukana na ba katia ba wela ba $100 vous comprenez bon et ça ba histoire au biso sto le karalega nga malema na lukara ndena sala ba histoire mususu na le karado ba vipa ba za bana ko kasate so za mona ka se dingo comme dingwe o se dingwe te e dingwe pe dingwe atiki mama kachi akena kambo suka Inga et dingwe atiki mama kachi pardon yebisena na yo ka yebisena ça va bien vipa na so expliquer bien ayo dingwe akene kamba grand maître dingwe en tout cas merci papa nengo keno kamba otiki osuba charge no tout otiki na kamba papa de ngenda ubongo suka ba neve na otiki ba suka wapi na makiliba suka wapi na makiliba be ba suka et ba tiki le tout moni atiki nyos atiki ni mutu te atiki ni mwana atiki ni neve te ipo akati na suki na ye ko bino bozo beta ba fanfare na ye ko la ringi popo zwa nini angaye okoti kuna pa fanfare luka musique wa yo moko beta salamana ya ngoto ndima botika mama te dingwe vana dingwa tikine mama kisi edingwa ko ko sambela na ye na mama na mère miss place aux abos et puis malaika déjà ekino na kamba edingwa tikine mtolo kote atika makiba nana moni place edingwa tikela ba pouvoir n'est pas moi ou pas nevi nana moni mutu moni ngazate ngabune ndo ya moni ke combat oyo viper akimi aluka ki combat défit ngana bundi 5 jours ya bundiga 2 jours kokimati akima na ende boto lobani ngana bundi 5 jours mercredi jeudi vendredi samedi dimanche na beti samedi na kutana éléphant gagna na pasi na si bolanda ba image ya football lukela ngwa un jour tanga mobimba ta dimanche na koyana na oza na émission spéciale dimanche ozoya parce que bwana ba komba kuna na yebi ke izana honorable Raphaël Kibuka asengi ba bandela ba komba ngana zolo baboyi omoni likambo boboli mbisa ba vérité ba vérité soki ba journaliste était tout oyo c'est que obunda salité parce que honorable Raphaël Kibuka afanda ki depuis kombe bandi atali ba meilleur combat ponika ka 6 kache 6 combat ya ba meilleur nde abi dimanche oyo to ya wana biso na matete à partir 14h donc à partir 14h na ebike nini terrain basket wana e buka na sino tena ba image bo mona ke kache koti saka nde bato plemo ko la kuna degré donc na champion local na zangi place ko tali kolo donc na tena be je m'appelle babuka nzambe na dit que mettre ozala ba combat wana mais dimanche ko ya kuna to yambo spécial a to fungola téléphone ouvert ba benga ba tu na peut mettre ba question ndenge ba ningaka mais question na ngeza boni mettre te avant question o e yananu nangi ba tepso combat ya éléphant ba sepela moké éléphant contre Sibolite et bon to zonga na tu na question oyo ezoyelanga na mutu na ebité dete papi fala dete excusez dete papi fala te Patricia Beledou na régie n'ebité aux après à vous kisayo kokota na nzela na ngai te pona ezoyinda tomati je m'appelle Maboko ya Nzambe makambo ngwe bembide titi liongi mokonzi na ngai titi liongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka Shakira Tiba oza mwana ngana bimisi soko timutu makasi na kokase yo ndenge nazokase baninga na yebi ata makambo ceinture oyo mukonesha
africager lekana émission oyo pofungula ya catch secret ya catch tu eza na ngai soki kini émission te otano catcher te